bawe bazangi musala totondi awa ebongo musala ezali lisusu te kaka basi nde bazali na bawe bazana ba mibali basi nde bazali ko nule bango sikoyo. Voilà. Koko na lingina tuna eloko moko toyoki ke awa soki batekeli mutu neti eteni oyo mutu wana kotala banani bazana kati ya eteni wana apesi bango mbongo boyebi yango to boyebi yango te. Bito moni banderole. Est-ce que tu vas autoriser ton mokonzi akoloba personne qui a parlé. Batu basombi sombi ba mapangu ba yeba buki. Ba mama wana ba bengi biso ba lobinde ko Eliezer. Ça fait ce qui 10 fois ka bateki babuki, bateki babuki. Est-ce que place angweza cadastre to eza cadastre te? Ce qui eza cadastre te, bozoko sabatu na modèle nini? Ce qui eza cadastre pona nini bazoya kobuka? Bama solo tokobeta bandeko ya ngai. Tozo annoncer bino ke na retour wa tokobeta masolo ya pain victoire po bandeko o ya ngai 130 babwaki bango libanda lokola bambwa lokola banini tellement que ba congolais mutu olobela bango azate. Ba ko engager mutu na 7h na 10h ale wende après ba bengi bandeko na yo tala ba société na bango nyonso to ba chef du personnel ba congolais. Et ce sont les Congolais qui font mal à leurs frères. Na complicité à ba paille. C'est que moi je n'accepterai pas. C'est que moi je n'accepterai pas. Il faut tous à la moi solidaire na makambu moko boy. Na lingi bolanda Emmanuel Ilunga bongo tozongo. Mbote mwana mboka. Mbote mingi. Na remercier yo, je remercie aussi Dieu de nous accorder ces moments importants. Pour tous cela là ndeko nangai o baza et pas nyonso. Ouais, bandeko ya Kinshasa, bandeko ya Diaspora, bandeko ya province. Bon, bon, les deux ceux qui ont un pote au mboka na yo zana combien de provinces yo kopesa réponse. Te na éviter parce que ngamo yo zama na kololo pango ngana za kololo pango. Donc ngamo kololo pango nazo ebate batu baye ko kata ba province bakati yango na modèle nini. Critère nini etindi bango ba kata ba province wana. Basa la ba délimitation à la frontière à la province de éviter. Et avec objectif nini. Est-ce que la minute yo besoin à Congolais, ils ont 26 provinces, ou bien ils ont besoin de Kolia, Kotin d'avant dans la classe, na bafutama normalement. Donc tous les gens qui baza na matérialisme mingi, na katia pouvoir. Donc on a évité la province boni tous en amont na mutuel. Ni 11 ni 26. Donc vous avez na katikati na katia mapata. Bon, tous les bateaux parce que bateau ils ont massou ils ont kende, mais tous les kende sika mokote. Donc tout côté na mai Tozo kende to lobi to éviter. Ya goto rubaka le train ta marche zo kende est-ce que vous tchaki carburant ou ana ba monde ba ko répondre. To tindika. Moi moka et Manuel Ilunga na lingina tuna parti na yo, za parti ya opposition, parti ya majorité ya élargie neti na mikolo. Ezana bande comme si bazolo babiso to za ba to opposition mais na kati ya majorité élargie ou bien Batupé à opposition élargie aux à côté du parti Nabilo. Biso, ça fait 10 ans que nous existons. Nous avons une opposition, vraie opposition, dans le Congo, parce que nous avons dénoncé depuis Ebandeli, mauvaise gestion, il y a amateurisme, il y a des dirigeants, depuis Ebandeli, nous avons une position à Biso et ça clair. Nous avons une opposition. Nous avons progrès en Boko, mais progrès et profiter de la Nyonso. Nous avons moi, groupe Moko, base en otage, destin en Boka Mobimba. Donc, et là, nous avons dénoncé depuis un moment, il y a tout ça, votre opposition. Donc, vous avez une opposition, ils ont une opposition, où il y a une opposition, opposition pro-dialogue, ensuite de suite, vous avez opposition pro-dialogue, anti-dialogue, vous avez opposition. Mais surtout, vous avez opposition, vous avez d'accord dans le principe de dialogue. Principe, donc, d'emblée, tout ça position pour dialogue. Mais, dialogue au biso, na modèle, na biso, pas dialogue, na ndenge bango bazo kanisa. Na ndenge biso, tout ça kanisa la dialogue, et ça, tout ça solo là, ndenge nini, année prochaine, tout ça l'alternance.
ndenge nini année ozoya ba conduire bazana mboka ba kozala te to préparer kimia pour l'année prochaine ndeko solana il faut to solana bango pour ba yebisa biso ndenge nini bango ba préparer kimia wana l'année prochaine et que ba kozala te parce que depuis 15 ans na modèle ba diriger mboka et ça secret na mutote mboka et ça presque à la dérive donc année prochaine tout ligne alternance c'est ça ba texte constitutionnel ya mboka na biso et prévoir eloko wana et outina monoko nanga te c'est pourquoi biso to boy dialogue te mais dialogue na ndenge modèle biso to zoyoka et ça dialogue pour na kosala alternance et ça dialogue te na ndenge na bango pour na glissement mais moni bino acteur politique biso to vanda kana biso kaka toyoka kabino totala kabino na système ali sur likolo ali mais dialogue bakonjo bazali en place ndenge nini bakozala te mais wana eza ko violer constitution balobi pem il y a deuxième mandat ya Joseph Kabila tout comme lobby lokola opposition na bino bopanzana toyebaka baposition na bino te kozala mpe occasion yango bosali mpe baélection otala boye soit mama Olive aleki ezaka bango nde bakozala soit moto mosusu Joseph Kabila a désigné dauphin ezaka bango nde bakozala ntango bozoloba bakonzi mosusu bakozala constitution ezoboya nde Joseph Kabila se représenté lisusu mais ezopekisa te motu ya côté na bango se présenter normal baza ba congolais toi tu ne pas congolais mais biso au sein de l'opposition et là vous soulignez on est important tous on a devoir moral même patriotique il y a qu'on se rassembler autour d'un nouveau projet que nous pouvons définir ensemble donc tout ça là qui première rencontre il n'y a pas eu toute l'opposition dans la salle mais je crois qu'au bout de la deuxième troisième rencontre comme à un niveau moko opposition bango nyonso toko sangana pour créer de nouveaux objectifs justement oyo et comme ma biso na ba élection l'année prochaine parce que ba élection il faut salement mais tolingi opposition tokende na élection en ordre rangé na posa na candidat moko pour na candidat moko ya opposition il faut opposition d'abord basa na ba discussion ba bengi na français ba discussion préalable. Donc c'est pourquoi nous avons une initiative le samedi dernier d'organiser une rencontre avec l'opposition à Fatima. Mais nous sommes quittés parce que l'opposition na biso na Congo va aventurier pe bazali. Au-delà d'aventurier, nous avons un orgueil surdimensionné, c'est-à-dire orgueil munene, bazo kanisaki yemoko akokoka kolonga ba élection na kati ya Congo. Mutu ata moko te akolonga ba élection ye moko tozaka besoin na lisanga poto kende liboso avant de kosala lisanga il faut discussion seulement il faut bato basolola o bakutana kate et loko opposition azosala pe faute yango wana bazo interpeller biso partout tozoleka que combien de fois bomona ba leader ya opposition bafandi basangani bazo discuter pona makambo ya mboka bato bako discuter kaka poto sala plateforme bako discuter kaka to sala plateforme. C'est-à-dire, toujours des discussions dans la division. Et là, comme nous sommes dans ARP, Action républicaine pour le progrès, et ça, il y a large. Tout ça, un programme commun, il y a opposition, quel que soit le bord de la personne. Parce que l'urgence, c'est amis. Mboka, il faut qu'il y ait une dérive. Dans le cas d'urgence, ils sont divisés, il faut écarter ça. Donc, garder le cœur du problème, c'est-à-dire sauvons d'abord le Congo pour. Une fois que tu as sauvé le Congo, tu peux aller ensemble. Voilà, bon, quand tu as Emmanuel Ilunga, tu as opposition, tu as opposant. Mais en tout cas, et dans l'extérieur, le même message. Pour montrer, pour tout l'extérieur, Congolais, image à opposition responsable, tu as contraint. Ce n'est même pas volontaire, mais c'est volontaire peuple congolais, tu prétendre représenter. Tu as contraint, il y a Yokana, pour tout ça, le programme commun, et les meilleurs d'entre nous, Toponaye, à présenter. Voilà. Le meilleur d'entre vous, parce que il y a des opposés problèmes dans la opposition. Nous sommes prêts à parce que ceux qui ont des rapports de force, il y a danger ou danger. Mais
na minute oyo boyoki déjà na kati ya batolobi oki Frank Diongo aye kotelemela UDPS alobi bake kokota kuna ba yesu bandeko bazotuna ye akomi nani akomi porte-parole ya UDPS ou bien akomi kosala qui servit de renseignement. Est-ce que c'est possible ya batu confédérer ba effort na bango avec une opposition si dispersée? Mais c'est ça, et ça manque d'expérience. Parce qu'un royaume divisé, na kati na moko, et ça un royaume voué à la disparition même. Ouais. Frank Diongo, il est de l'opposition. Tshisekedi est de l'opposition. Ce qui a constaté qu'il y a des choses qui ne vont pas. Azan a devoir, il y a se déplacer à mon Tshisekedi pas solo là, au lieu que solo par médias interposés. Wana est commis et le Romoro Yambabé. Et ça bien pour son image d'abord et image à l'opposition dans l'ensemble. Jusque-là, et le Romoro officiel est athée. Makamonio surtout dans la Basala qui réunion en Italie, c'est que des rumeurs. Et le Romoro officiel est athée. Aucune déclaration n'a été faite. Donc, on ne peut pas commencer à fonder son jugement sur la base de la rumeur. Ce n'est pas bon pour un leader de l'opposition. Donc, et là, on peut surtout s'inquiéter, doit se calmer, que les gens se rencontrent, va discuter sur des questions viennent. Parce que c'est une discussion informelle. Ça ne coûte rien, il y a tout sangana, tout discuter, tout solo là. Parce que Moutoumou a kolo bate qui Congo eza ya yemoko, nga naza kolo lupango, Congo eza yangai. Yepa kolo baza kolo lupango. Bon comme sur ça va kolo lupango eza la moko wana. Mais tout va na tout solo là. Voilà, Bovanda, Bosolola, Emmanuel Bilunga, nous avons toujours rêvé, nous avons rêvé de Congolais malamté, Emmanuel. Mais, c'est là l'amté, nous avons parce que les Congolais, ils sont netinga, ils ont rêvé de Congolais, na ya rouge, na ya bleu, na ya noir, na ya jaune, bango surtout na rêvé. Tala na kati ya opposition, Lisanga Bongango. Abosali Minduki qui est un adversaire, c'est le pouvoir en place, Balingi Bazwa Bokozi. A tourné Azobetango, Vital Kamel. Lelo Frank Diongo. Azota la discussion en face, bien sûr, à Kolo Banaye que Tozobo ya Ezali Kolo ya Kobo ya glissement. Mais Minduki n'a été allé dans la catégorie de pes. Token à diaspora. Et comme Mwanda, les pro-Mwanda et les pro-Tshisekedi, Batoango, tous les côtés de la mitema, pour na tunioté, ceux qui payent aux combattants, ceux qui aux combattants, attaquent au Wanga Nakango, ceux qui ont commis au lobby, moi je suis un homme d'affaires, je ne suis pas combattant pour Wanga Nakango, ceux qui ont commis. Alors, ceux qui ont allé dans la diaspora, Bisikanga na Tchela Kamutema, na bande qu'on a dit sur Oyo, Makambo Ebele chargé dans Mboka, les colons à bande kwa Dibanda, on a les pro-Mwanda. Namoni même j'ai vu une vidéo bake kosomba cercueil balobi toye kosombela Tshisekedi cercueil bake kosomba cercueil pona nguna Tshisekedi ba oyo balobi il faut baboketu bazwa mbasu bon siko bakosangana nini ils vont oublier tout ce oyo nyonso bazo se cracher mutuellement oyo afingi oyo parce que même kofinga ils ont les candelo il y a un politique donc kofinga même ba insanité moko makasi. Est-ce que c'est possible que les gens oublient tout de suite ça la front commun pour na koluka ko sepelisa quand même ba congolais oyo depuis des siècles, depuis des années, depuis des décennies batika na jamais ko mais et là le bien a une description tellement juste, tellement vrai qui est a une scène de désolation. La diaspora, on a la diaspora ba combattant intelligent Bazali, Papi Volcan, voilà les combattants, il y a solo, mais ils sont intelligents, ils sont prêts au débat. Mais ils ont des combattants des combattants qui sont un peu bêtes. Bah éviter pourquoi on l'envoie dans la rue. Moutoune Tingwanda lelo. Ngwanda kotinda batute, Ngwanda combien de fois on a un débat dans la diaspora à Boya. Ngwanda a un débat à haine entre les Congolais, la preuve est là. Au lobby va qui ressemble à cercueil. Donc, je le disais depuis longtemps. Ceux qui ont un argument, je suis prêt au débat contradictoire. Ngwanda a été dans les services de sécurité depuis longtemps. Pour Nanini, Mboka Nabiso, pour envahir Yango, Azalaki Wapi. Nous sommes les vrais leaders de la diaspora. Parce que tout ça, un message cohérent, avec un programme cohérent, comment on peut développer notre pays dans la tolérance et dans l'intelligence. Pas dans l'émotion, comme Ngwanda a créé l'émotion, il y a une émotion de la moto cercueil. Au lieu
ya kokanisa ndenge nini makambo ezoleka na mboka bazokende progressivement na glissement. Non, non, ya tindi bato bakende kosombela ba Tshisekedi cercueil. Ozomona te eza diversion babosani glissement bazosola esu makambo te ke baélection kosalema te en octobre, toza na baélection présidentielle ezozela l'année prochaine, tozosola esu makambo wana te komi makambo ya Tshisekedi. Diversion totale. Nga nasengi na bakongolais nyonso oyo bazolanda biso, il faut ouvrir les yeux, les cerveaux et l'esprit. Soki bolingi mboka na bino ekende liboso bino moko, nous sommes nos propres sauveurs, comme toza biso moko ba propre destructeur ya mboka na biso. Soki tolingi mboka na biso ezonga nsima biso moko. Donc à commencer par oyo bazoloba bango moko bazoprétendre kozala ba leader ya opposition. Soki omoni koza leader ya opposition olingi mboka na yo, première démarche eza aller rencontrer les autres. Nous on les fait. Moi j'ai vu pratiquement tout le monde. Alors, ceux qui sont capables d'été, il y a aucun de commun. Au moins presque tout le monde sauf Honoré Ngwanda. Non, Ngwanda, il va rater si Vandaka. Oh, Ngwanda, on est à Londres. Mais à Londres, moi, on a souvent, on va rater si Vanda. Moi je pense que c'est un faux problème. Ouais. Aujourd'hui, le plus important est d'aller la rencontre de l'opposition autour d'un projet commun. Ça, je me battrai personnellement pour ça. J'ai appelé tout le monde. Il y a certains leaders qui m'ont envoyé des cartes de visite en s'excusant. On ne peut que comprendre les excuses. Mais au moins, ils ont eu la décence d'envoyer des cartes de visite, de me dire qu'on s'excuse, on ne sera pas là parce qu'on est empêché pour X ou Y raison. Et l'autre Bissotolini, c'est un rassemblement le plus large possible. On ne peut sauver les Congos que dans l'unité, dans un bloc commun. Pourquoi les leaders ne sont pas en débat? Il faut un bon retour de Mangout. Oh, ça meilleur, parce que devant te soutenir. Moi, je suis prêt. Emmanuel Ilunga, Ozana Katia, Ozana Kinshasa, Ozapena Poto, Ningozomona Makambu, Ango, Ningazo Bambaka, Biso Bamakambango, Aona Kinshasa, Kamakambu, Troïka stratégique, cadre macroéconomique. Bon, terme Mango, Mongo, Ezobeta, Congolais, Namis, Ezokoya, balancer les bisous dépôt à candidature pour la député provinciaux. Kunana civité, Balobi, la nouvelle province, éco tendance. Mouké, Tozo, Kamakambo dialogue. Est-ce que vous avez la volonté? Non. Il y a qu'organiser élection, na délai, n'engesimi. Les devoirs et la responsabilité. Ce qui va opposant à Congo, basant la conscience ouana ya kolobaki, vu la manière dont les choses se font, ndenge makambo kende na mboka, seni na budget na ye azukaka 8%. Depuis 2011, dans 2015. Est-ce qu'avec 8% du budget, seni a organisé une élection? Non. Makambo ba liste électorale et salamina muté, ba kit électoral et salamité, l'impression des bulletins de vote et salamité. C'est-à-dire tous on a sur le plan technique. Makambo Belé Zangui, ça saute aux yeux. Je suis prêt, j'ai prouvé à 2 reprises. En 2006, nous avons réuni plus de 170 partis politiques dans Centre Nganda, dans lesquels il y avait même des gens qui étaient proches de la majorité qui sont venus exprimer leurs tendances, notamment les vieux Atundu. Toujours ça, en avenir, il y a Mboka. Opposition à lui, destin paye à Congo en otage. Majorité, à tout ça, en avenir, en Mboka, opposition paye. Ça a une capacité, carence et belé. Oui, mais Emmanuel Ilunga, au monde qui a raison, il y a des Nazaki Kotuna, pour la dit Bangouni surtout. Au moins, même élection provinciale, aux yeux à partir de sur l'opposition, 2000 candidats déballés sur plus de 20 000. Ouais. Alors, 10%, au moins de 10% des balignés. L'obilo du Bokoganga à la tricherie, Bino Boaligné, Batuboni. Yokapama. Et ça, c'est que l'opposition peut être alignée. Alors, salaire na Congo est abonné. Ce que le BIM peut défendre le Bokana, il faut foutre $600. Et c'est belé. Et c'est un bon belé. Même na biso on a na poto. Ba toza ba salaire à combien? Et c'est un bon belé. Mais ba o ba lobaki ke ba ke bunda na kati. Ba député on ba jouer ba bunda quand même ba réduire. Oui, c'est ko bunda na kati. Mais volonté zali wana peut-être ba ko quitter, c'est pas que ba bunda quitter, mais volonté à pouvoir il y a que se maintenir dans la structure nyonso ya mboko yo et ça manifeste. Il y a autre sengi na peuple à la sima opposition. Peuple a poussé opposition base à la listanga lingomba.
Il faut que le peuple ait responsabilité. Bazo ça la diversion 26 provinces et ceci c'est là révolution de la modernité, va inaugurer aérogare ainsi de suite. Donc c'est des petites réalisations ça. Yo moko Emmanuel Ilunga na yoki tango ina Kinshasa après un temps au Bungi. On dit mais c'est comme si on était en Europe. On a hors caméra on va uzotala tala babalabala minene gare centrale tala ndenge komi donc bisika okanisa bafoto komi ebele. Mais le Congo mérite plus, sincèrement. Namboka Nabiso, 2 345 000 km², avec toutes les potentialités humaines et naturelles qui sont en Ango, tu mérites plus. Courant, qui est à la caté, oiseaux, vendre toute la journée sans courant. C'est pas bon. Mais voilà, mais non, tu connais le bateau, mais ça n'a été. Tu as le droit. Il faut que tu aies pillé. On a sur les bateaux, un bateau plein. Avec ma bois, ma baya, ma lobby à Congo Futur. Oui, ma lobby à Congo Futur. Mais bazo, balingi tous dans le désert, net bango na Liban kuna. Bon, alors ba continuer sur ba komona, bazo le belo côté. Mais les résultats sont là parce que ceux qui la forêt qui génère la vapeur, qui génère de l'oxygène, ne le fait plus comme avant. C'est normal qu'il ne pleut plus comme avant. Et ça tout s'enchaîne. Bien pour tout le monde. Voilà, tu as Emmanuel Ilunga. Combattant, non combattant. Non, moi, les deux, je combats pour mon pays. Et les combattants, ils sont en poto. Les combattants solo, ils sont en soutien total. Ils sont en soutien total parce qu'ils sont en mboka na bango. Et ça, ils sont en poto. Pour mboka na bango. On se base énergiquement avant Bango Bakonjo. Les mêmes personnes au Basalia. Les combattants sans papier. Sans combattant. Pas paquet. Tu dois combattre Maël. Tu dois combattre un cerveau. Tu dois contrôler les choses à travers l'intelligence. Merci beaucoup, Emmanuel Ilunga. Nous sommes commis vraiment dans la mission. Nous sommes allés là, moi, allé là, moi, et puis. Adresse ya biro na parce que il y a parti na yo pour moni parti to ya maki barek se kazadia na yo ko postuler to zana parti na biso parti ko exagréé yo ko déposer dimanche à la demande waka parce qu'il a créé parti lelo kaka bandi mais ngo pe na tenir kaka lelo pour qu'il y a déposé ma candidature. Parti ils ont existé depuis 10 ans à Action républicaine pour le progrès to zana Barumbu 208 avenue Bokango et toujours Bunda pour la côté à Beaumarchais côté à Beaumarchais. Ouais. Et donc, site facilement, c'est www.emmanuelilunga.com, c'est mon blog. Il y a toutes les informations pour savoir l'activité Nabiso et contacter. Il y a tous les numéros de téléphone. www.emmanuelilunga.com. Mais ce que je voulais dire à la fin, je voulais d'ailleurs parler dans toutes les langues déjà. Anti-Congo, ça m'a remercié, dans le monde entier. Il faut que les Congolais balamuka. Kolamuka surtout kolamuka, et ça kolamuka qui est contre quelqu'un. Et ça kolamuka comprendre que solution na biso ezali unité dans l'opposition. Et ça pour que ça soit possible, le peuple doit être énergiquement derrière les opposants et sanctionner au besoin s'il le faut. Ce qui Moutoualobi a sa leader et opposition et qui a finga muninga mususu opposition, il faut qu'on réfléchisse 2 fois parce qu'il y a divisé le royaume. Donc na Swahili finalement il faut ba Congolais balamuke du mukini de kumbele. Kama tulamuke mukini yetu itakuwa toujours en retard par rapport à ma pays ingine. Na Chiluba njingamba mbimba ba Congolais boka ba bela meshi baji ba souffrir bikola badika parce que dit on qui njim pato dit ba dirigeant ba dit inconscient ba dirigeant va pas bon donc comme ça comme on dit un homme quelconque. Merci. Voilà. Mais là qu'on a koloba na mboka oyo toya mutu na mutu il faut mitu na yazo sala nini pona Congo. Ce que moni batu misu oyebi ke batu bakamusa kanga. Ce que yeki mutu kaka ndeko Eliezer allié c'est que ye mutu azalaki kolia tangu ba pekisi ye kolia nda moni lokola bansu ba kolia. Mais papa nazolo bana yo boye. Yo tango zachi kolia wana zachi koyeba ke tokomi wapi azana kwa. Même awa na Kinshasa.
bato boni balamukaka baye awa na biro na biso ndenge bokomona biro wana itaga 120 na commune ya Kisasa nolo ya Zando Grand Marché nolo ya Prince Kasavu oye pe osombi pe biloko oleki wana obwaki mwa muke ezalaka ta biso toyebaka bino ka ntango misala ebebaka ti yango mpe naloba na bana poto mosusu bozoya na Kinshasa soki likama emonani te soki ozwi problème te okolukanga te okozonga kaka okomi kuna ndeko Eliezer nazalaki wana nayaki presse namonaki moyen tokutaniza te me okutanaki na bamembre ya famille na yo ti soki ozwakanga comme ndeko na yo olingaki olukanga mpe c'est la même chose nazoloba rentrée scolaire yango bamama na bapapa bakonyokwama nani akolobela bango batere politique bapapa bonere oyo babimaki mpo bayoki élection provinciale eza pembeni bango wana bakoti lisu ndako ti bakosaka bino kaka boye na uti mombele bana mai bazoloba na nga ndeko Eliezer mokonzi moko bakati biso ligne 5 bapesi départ unique okolobela biso na bi jamais nga na olobela bino te le droit n'est droit que quand on sait les revendiquer tangu mutu moko ministre soit-il député soit-il soki nani bakati bato ligne 5 mobimba soki combien de foyers bazolala na mulili pour que bapese départ unique botikali wana bozobina ya mado enga na bandi kolobela bino boni ebele nyonso tu wana vous ne savez même pas revendiquer votre droit ekosala pasi bolanda ndenge tokitaki tosololaki na bamama toloba mais avant que ozwa likambo ntango oza na mosala bien avant oloba ke ndeko Eliezer basombi ye otalaka nga bien otalaka nga bien bolanda ndenge tokitaki na bamama bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino parce que tozana kati ya musala eza bongo naye bisika bamama oyo ngai babengi ngai na bapapa oyo ngai tozali esika nini nalingi bo découvrir toye kosala nini boko découvrir yango en tant que bana misala na bino po chaque fois bobengaka biso toyaka mbangu po ya biso musala nde yango wana lingi to solola na bamama mbote mama mbote papa boni mama papa toza malamu te awa toza place nini daba toza na Kasavubu na shite ya cimetière Sayo na ipaki fasi ya ipaki bon bobengi biso lobi boza malamu te eza pona likambo nini papa tobengi biso toza na malade vraiment intérieurement donc moralement et physiquement donc tokufi kokufa bo biso pe ngai naza bona yebaki nga musala kosala bilanga te suite ya kozanga misala neti ngai naza veuve mobala kufa naza kotambola na ngai naza kotambola koketeka bashisa nga na Gambela namoni kaka ke leta ye moko amoni ke crime za kosalima awa ko violer ko boma bana pe ya bashege so bayibi bakabola biloko na bango ana zamba oyo bon papa capitaine amoni ke jamais so ngana tiki bongo na problème envers l'état a sensibiliser ba mama oyo zalika za courageuse to yibi kosala akota aya kosala bilanga biso to koti to sala musala to tuni papa ne to koti sala musala a place oyo to yebi ke za eloko ya l'état ngonga soke koki olobi ni te eloko nga moko l'état na kursi bino ngonga soke koki na kozanga liloba te wana nani azolo kaka ye papa mokonzi akolisaka biso capitaine wana est-ce que apesaka bino document ou bien lobika maloba boyesili en fait document kati na biso apesaki biso document te po ezalaki lokola sous forme entretien to profiter kosala bilanga na biso na kobenga bino bongo tomoni muleta bengi biso te tomoni ka mabanga bazobwaka likolo bandunda bazotimola soko lobi babeti yo neti ngani na zabolo kuta bete ngongo ekauki poni kolela mikolo nyonso na sale loko te nyango na zo bakonzi botela likambo oyo est-ce que bilanga oyo tozo sala poison ou bien tozo laisser population na mabota na biso yango ngana zo lela est-ce que ndenge bazo déloger biso sans préavis lokola mutu lokola ngai soki nzama pambola za lopango
na lopango na locataire gafe okopesa ye préavis na ke mbala ngona bisi biloko na est-ce que l'état kotikanga akokanga ngaisi bongo bango ba ye sans préavis kobeta biso sa elaka na kotortire minduki na bango ngako mungongo eziki to komi na suka atuzana mutu lobelite yango to yeba leta ye moko lobela biso eza mokayo na ye to ndenge nini wana dar bilange zalaki nde bato bazalaki awa bango wana nde bazwaka mbongo biso to yesima nde biso to yende sima papa to yesima zamba biso to yesima mais maman dona lobia omelia mais ata umeli ya bandaki na pépinière kuna nde tango babomi pépinière nde yango yepa eko solliciter nde eko somba awa biso to yesima na lingala baboya so balobi ke bapesa kimbongo lokuta ponga na zali awa o mama na ngai na bande mama na mbongo eleka na bekra batusu bamona iki bapesi mbongo na moto mais awa moto azwi mbongo te oso azwaki mbongo ngeleka na ekra nde alekaki na kuna mais soki sikoyo balakisi bino mikanda na bafoto na bino ya ndenge bozwa mbongo awa lokuta balakisa tomona bango to balakisa todimi tomona bango we mutu na mosusu nani mama yo mpe olobi ngai nalobi boye lele biso tokɔtaki na désert awa ezalaki matiti ezali bakoboma bato bakobwaka awa likambo nyonso bakosala awa lokola baninga balobi nde babengaki biso tosala kosala oyo toye awa mbala ya mine yango ya kobengana biso tosala oyo bobima tobimi oyo bozonga tozongi me kokata bilanga oyo tokataki bamanganga esike biso tozala kaka bongo tokozwa ta eloko moko te siko babandi kobenga biso basinwa ta nano esika totelemi oyo babomi yango nyonso mpo na basinwa batonga ndako bongo biso tokosala boni tozali bavevre na bana ofele na baoyo bazangi musala totondi awa ebongo musala ezali lisusu te kaka basi nde bazali na baoyo bazali na bamibali basi nde bazali konule bango sikoyo voilà koko nalingi natuna eloko moko toyoki ke awa soki batekeli mutu neti eteni oyo mutu wana kotala banani baza na kati ya eteni wana apesi bango mbongo boyebi yango to boyebi yango te toyebi yango te otango ndi otanga te ozo donc don la na mama ana bilanga pasi na pasi siko tokokende wapi tokosuka wapi azokosa apesa mbongo te azopesa mbongo te kosi apesi mbongo te kila kata pesa mbongo apesi mbongo azopesa mbongo pesa mbongo kila pesi mbongo wana sokosa papa naloba ngai mama o ngai mama Kembi nazalika meme na sayo akala na koloba ke nazalaka na ndimi yango nazalaka gile soka lobi ke ba biso bapesa biso mbongo na mikanda gila teki topango mbala misatu na miso na ngai ateki akeyi baye kobuka keyi azwi mbongo bato na keyi aye kozonga ateki azwi mbongo akeyi siko aye koteka lisusu azwi mbongo akeyi siko yo na ye na biso bananda ndeni banani bazoyiba leta to bazoyiba bato papa zerai kamuna yo na kwanda zera tangu wana bapesaka mbongo leta apesaka mbongo na tangu wana mama presidenti moko azalaka akende bapesaka soki mbongo combien kuna pa yo zwaka combien na mbongo nazoya papa kuna pa yango kutaki bakati tango ye na commune bakati tango ye na société katami tango ekomi awa ba mama neti ngai koma nange bimaki na liste nanga mama Kembi Albertine avec 2500 francs congolais ndembongo zwaka mbongo ebimaki tuna zwaka ngote pona boyaki nokozwa mikumba wana ngai mama Kembi 2000 francs congolais na kene na somba saki ya makala bien na sala ngo nini mais gila zo ba $10,000 ba $20,000 akeyi bon mama nalingi natuna kaka yo avant que nazwa mama ndenge na yoki balobi ke basengi na ba oyo bazotekela mapangu pour que babanda kofuta ba oyo bakolo bilanga awa ezosalema to ezosalema te parce que eloko nalingi te bolobisanga lokuta to ya baya kobimisa mutu moko ya lobi ke ngai bapesaki nga mbongo soit mutu moko aloba ke nga napesaki mama wana nalingi place wana bolobelanga vérité bon papa na o ba BBC le musuko mona ye BBC mikala batangi apesi mutu 15,000 francs congolais tango abasali fondation wana bafuti yo 15,000
15 000 ko sauver moto wana mususu komona te 10 000 o ba bebi so kaka boye zwa 10 000 zwa 5 000 ba mbongo bazo pesa yango wana kamemi mama oyo aza victime na kati ya makambo oyo kayenana mbote mama mbote papa mama yolo basko likamuna nga aza victime ata omoni ndako ndenge batongi wana ndako yali wana kata mikala na nga si plate bande na nga ekufaki wana apesi nga 10 000 bon oyo atongi wana bazotonga sikoyo wana apesi nga eloko te bakomi colonel Tambwe apesi nga eloko te abanda kotimola samedi natuni papa olobi nini ya mwasi nazongisi nga lundi ti lelo navandi lundi ti 19 na moni eloko te me mikala so okomona kokuta 4 mikala eza na ndunda badégage baniatiania eza kaka wana so opusana komona eza kaka wana bosikoyo mbongo bapiaki biso bon yo ozalaka mpe na série ya liboso oyo balobi ke $10 000 1800 francs congolais 1800 francs congolais 1000 francs na 800 francs mais balobi que eza na bafoto na bapreuve ya ndenge bozwaka mbongo nga nazalaki kuna na foto wana te nga naya na foto wana te ndenge tozali awa koloba te mpo bacolonel bademeyable premier bazali awa baka basoda na basoda yo koloba tembe nini bon maman nalingi nasukisa na papa parce que ngonga na biso ekoki tozosukisa na papa nalingi tosukisa na papa mais nalingi natuna boye selon bino soki l'état ngo balobi parce que tomoni bapano kuna ke eza bajustice soki bajugement badécision soki l'état ngo alingi ke bobima selon bino l'état sala nini asala biso ndenge alakaki biso te alakaki biso ke nakopia bino quelque chose bose retrouve na libanda apres biso na deye tosisi biloko na biso oyo eza na mabele alobi na biso na sanda bolona lisusu te totiki tata merci papa soki leta ye moko akabeli bawumbu mabele yango aya koyebisa biso ke mabele oyo aparte ya lelo tokabeli yango bawumbu mpo tozomona bawumbu bato bazoteka soki eza ya bango ata ye moko biso toya baenemi te mpo tozoyoka oyo bakonzi ya PPRD bazoyaka toyebi pe te soki ya solo soki ya lokuta bazoya awa na kanyama oyo kanyama moko oyo balobi na biso boye o bazwi mikala na ngai balobi mama awa kanyama moto akozala awa totie kengo wa dondo bosha awa place mosusu ebeti journaliste nalingi naloba boye eloko tomoni awa eza lokuta ezali limite ndunda oyo bazobebisa na limite ndenge ye alobaka na biso ndunda ya limite nde bakopesela mbongo ezalaki nango bazopesa kaka 5 000 na 10 000 francs so babebisi biloko alobaki na biso bakotonga bandako te lelo bandako yango oyo batongi bandako ntango batongi ndako biso moye tosala lisusu eza te bakomi kointimide biso bakonzi ya baarme bazali awa soki osali mbeba bakokende na yo ekomi ka baintimidation na baintimidation tozokoka lisusu kosala te mpe alobisaka biso lisusu te ye mokonzi ya bawumbu alobaka na biso boye bamama bilanga bolinga ngai kimbuta aza mabe mama bourgmestre aza mabe ngai gile nde mutu naza mpo na bino bamama ya bilanga me lelo ye gile akima biso ayaka so epa na biso te tobanda na ye bilanga aza mpe kosala bilanga eza te soki akomi fumu tomoni nde clair te ndenge etekele ya mabele mpo mabele ya liboso etekamaka babuka ye etekama babuka ye mbala oyo aye lisusu koteka tozomona clair te tolingi tomona clair bourgmestre ayaka awa na papa oyo bayaki awa koloba na biso ke biloko ya leta ekotongama awa bozela tokobenga bino bosala liste bopesa biso totie motema na biso epa na bango tokende epa ya kimbuta na babiro na ye moye tomona ye eza te tosuka na katikati balobi na biso boye bozonga bango batongaka na moyibi tokoyeba bango nsima bourgmestre na bino tosu torépondre ye tokepa mama bourgmestre azoyamba na ye biso te tosali bato ebele mabe yo monani oza jeune mabe nde boza na titre moko te ki atteste que boza na droit ya kozala mama bourgmestre aza na mikanda na biso tofuta badroit nyonso na commune mikanda na biso ya bilanga mama bourgmestre nde moto atia bino awa ayebi biso bia batiaki biso awa mpona ndenge bazalaki bacrime awa mpe komanda alobaka na biso boye bokende
bobima bokende kosalisa bamikanda ngai nakotisi bino mpo bakonzi na ngai ya likolo batindi ngai nakotisa bino mpo na bacrime eyo ezosalema awa kasi bino napesi bino nzela bobima tobandaki kobima mabukumesa yebi biso bien toza na bamikanda na ye atindelaka biso soki aza manifestation abengaka bakonzi ya bilanga bakendaka. Voilà, bamama balobi bazotekaka kaka me nde nazotuna boye bino be bamama bolingi bapesaka bino ka bambongo. Finalement, c'est l'État qui a la base et a des ordres. Et ce sont les Congolais qui perdent de l'argent. Moutouakia Sombi, Lobi Bobuki. Bozo ça paie message clair. Qu'est-ce qui se passe sur ce terrain, dans le cimetière? Bopé Sango supermarché, il y a des Sud-Africains. Hein? Il y a des Sud-Africains. Baye bache batol. Après, Bolongo li batol. Tomoni ba mapango bandi. Après, comment on a bapé me baye bakot. Finalement, cimetière, il y a Kassavou, dossier nango za nenge nini. Il y a une complicité à l'autorité, ton silence et radio. Kaka boye, ndete lo baka simanango bolobi, on répond un imbécile par un silence. Biso tozalaka b'imbécile liboso na bino. Tozalaka b'imbécile. Po yo leki na mwa poste wana ngonga muke, biso tokomi ba imbécile. Likambu mususu bandeko na ngai. Tozomona ba casque bleu awa na Kinshasa awa na Congo. Botala vie bazomene. Ya luxe moko ya makasi. Mbongo bazo sakana na mbongo ndenge balingi ba casque bleu. Batu nyonso baye awa batu nyonso. Mais ya biso ba policier bazo kumisa na Centrafrique. Bazo vivre pe luxe lokola awa. Lokola ndenge tozomona bapaya awa to ezamaka mususu. Na lobi boye. Ba casque bleu ba militaire nyonso bayaka awa. Ya libanda bayaka sous prétexte que baye ko sunga biso. Alors que l'Usunga ngo toko vérifier. Bozo mona vie bazo mene, mituka ya bien, mbongo bazo sakana nango. Est-ce que oya biso pe bazana Centrafrique, ba o bazo kumisa parce que ba policier oya biso ya mboka na ngai, bazo kumisa bango bisika bazali. Est-ce que baza pe malamu tote? Est-ce que ba konzi ba ko landela kama de vie bazo mene? Eko sala passe. To komi na suka bandeko yanga, n'annonce bino que prochainement tokoya ko vendre la lisolo ya pain victoire pour jamais bino na ba ministre à travail na inspection ya travail vous ne faites rien pour na ba congolais na nazolo bangane mtu nazolo bati na complicité ya ba congolais baza bacha ba chef du personnel na biloko ya ba indien ya ba pakistanais tout ça ba kobenga na congolais ndenge balingi à cause accident ba kokipe yete et c'est ça batini ba avocat ba congolais bokene bobo mana bino na bino. C'est compliqué et ce n'est pas bien. Basalaka politique, bapesa kabino mandat pour le bien-être de la population. C'est ça ce qu'on appelle l'intérêt général. Une complicité à ma casse, ba Congolais bazana plasté. Bino pe ba Congolais tango woko salaka misala wana, il faut boye baka que moi na kolo lopango bazana coin boy. Tala neti ba supermarché na bino yo. Na moni mususu oyo, ba bengi soki nani oyo. Oyo pe azo multiplier ba supermarché na ye. Annuler ba contrat ya bato. To signer nouveau contrat lokola bato asika. Pona nini? Ezana un flou qui plane derrière makambo ndengwana. Ayebini na linya ya kosala sima. Mitango zolia. Yebaka kebiro atokomi wa pezaka pembeni awo. Itaga 120. Bien que comme na oka mire de lamentation, soki mutu azwili kamata akoyate. Na sima nango bango nde bato aliboso ndeko Eliezer allié wana sha chanja mais batuna ka signal la RLTV te ti lelo oyo bozaki ko betela maboko canal kini botuna ka signal te bo vandati naloba na sepelisio après bakati signal batu ebele bakoti na chômage okenda kotala nini biro ya tokomi wapi ebe aka place ezalaka nani alingi parole comme kontia o amoni que message ekoti ye akosombola mosapi et puis ba caméra metanga na kolisa ministère ya culture akobelo komoko émission za na lingala po eboneka na lingala oyo body bino ba caméra c'est la terrasse.
Bon foot à droit d'auteur. Mais avant, papa, avant de se présenter, bino, président, il y a un tenancier, Nyonso, il y a commune, il y a Kalamu, papa Makola, Batumingi Baebe na kombo ya Mwana Kim. Toza ko senge vraiment asali sabiso, ameka ko benga bino obo yete lelo ba tenancier obo comité, bo il y a kokota na kati association. Association ezali nini? Association de tenanciers ya commune ya Kalamu. Donc au fond la association na chaque commune oyo ko permettre biso to salaka récolte ya ba droit d'auteur et bino bozali na droit o to bengi rétrocession ya 5% na montant o ekoti na commune et ko permettre bino bo s'organiser bo sala pe ONG moko na cadre ya association ba tenancier. Donc ça va makola a nommé président ya association na ye moko président, trésorier na commissaire au compte. Baba nous sala ka ba réunion pour na suivi ya mbongo bazo pesa kana Sokoda et puis ba iloko la clair. Tolongi des ordres de tête, tolongi biloza la clair. Il y a officiellement de pesi papa makola ba note de perception et pour permettre abenga ba o ba yete pour na ko ba note de perception. Pe sikoyo ako pesa bino ba note de perception pour memela ba patron na bino so basalité après émission. Ba makola uzana maloba. Merci beaucoup. Nakanisi na koyebisa bandeko na ngai ba tenancier mingi o tozali na kati na Kinshasa awa toko sepela ba artiste baza koyemba toza kobina tozo sepela ba chanson na bango mais tozo mona ngo mingi awa lelo ba artiste baza ko se retrouver te lobi toko mona musicien beli ba ko belela songolo mpaka na boya bosunga ye mais or que biso tozali pembeni pona ko sunga bango toza ko beta musique na bango na ba bar na ba terrasse bato ba ko sepela me bango moko baza ko se retrouver te yango na likanisi o Sokoda azwi po quand même to meka ko épauler bande ko na biso ba artiste kamwa taxi moko oyo e bana ko kota kamwa moke bana ko futa mana ba tenancier nyonso ya vie de Kinshasa parce que ba artiste lobby va se retrouver et loka liboso na présenter ba remerciement na son excellence Joseph Kabila Kabange na ndenga créé a bongisi makambo ya Sokoda. Sokoda ezali nini? Sokoda ezali lokola pai to banda kende kotika salaire ya ba artiste. Ba artiste ezali nini? Ezali ba musicien, ezali ba peintre, ezali ba tu ya théâtre, ba tu wana nyonso tu ba tu ya peinture, ba tu ya bikeko. Ba tu wana nyonso bazana droit ya ko vivre ndenge biso nyonso to vivre c'est-à-dire avec les salaires na fin du mois. Yangwana président le non sur le plan social bato baza ko kufa basi na bango baza ko tika la mikolo so kolela na kolela tozwi kaya madilu system tozwi kaya pepe kale basi na bango tabulei luambo okene kotala basi na bango baza ko vivre malamu te au moment où mibali na bango basali mosala kitoko mosala malamu ti lelo toza ko beta banzemo na bango mais toza motema makasi tolingi ko pesa basi na bango ata 1000 francs te yangwana président de la République a dit non nous devons quand même réorganiser cette histoire na ti Sokoda na place yangwana na sengi na batu boy tozali bato ebele o photo ba droit d'auteur ezali bongo banani tozali bongo biso moko population tout d'abord à part population ba bar ba terrasse ba église ba hôtel ezali tellement mingi ndenge ba utai ko bakisa na ba magasin yango tolobi bo dans un premier temps to bandi nanu na ba terrasse. Exemple à liboso to bani na terrasse to bengi na commune ya Kalamu to ko kuta na président ya ba tenancier ya Kalamu to tagi bongo papa Makola o ba benga ka mwana kini na oswe to kuta na po faciliter biso tout d'abord ba descente pona ko récolter ko zo ba droit d'auteur mais to lobi boy ba droit d'auteur to ko futa ngo en espèce te to kene ko verser moto na moto ba ko pesa note de perception a kene ko verser na banque bako pesa numéro à compte na papa Makola dès qu'on verse na banque oye ko zongi sa document copie à preuve ya versement na yo et pas ya papa Makola pour na suivi na fin du mois bobono ko sala évaluation yango to sengi que chaque commune va s'organiser c'est-à-dire quoi président ya batenancier azala na trésorier na ye azala na comité o babengaka batu ya contrôle ya gestion pour Sokoda tant boye ko verser mbongo ya commune abana ko sala bino rétrocession ya 5%. Au moins que $5 yo ko verser na Sokoda pour ba musicien bango nyonso elingo banini elingi ko loba lokola 150 francs congolais par jour pour la musicien. Ata yomoko obini wera, obini jibe, obini chala mwana, obini papa wemba, obini nani wazekwa, obini olomide, obini
fali obini fere mais pour pesa bango 150 francs par jour ozomona ngo grave mais au préféré na bar mutazo bina na bar au pesier $1000 mais sans qu'on pesa mokolo yeloko ata 100 francs yango to sengi na bilo que to za na bomoto to yeba ko réfléchir ezelo ka makasité rétrocession wana e ko permettre bino na cadre association na bino to bengi association de tenanciers de chaque commune là rétrocession bon kozwa soko pesi $5 ata oli yango e ko salo eloko moko te mais soko pesi na cadre ya ba musicien bonjour rétrocession to supposé commune na kalamu lelo ba koti ko $50,000 ba ko soit rétrocession à $2,500 o moni ke mongo komi ebele na kati ya association na bino e ko ko permettre bino bo s'organiser pe bo sala makamu so minene na cadre ya association na bino grâce à una sima ya baptiste tala lelo to zomona ka ba vie de loin to zomona ba pakalowi ba théâtre ba masumu de berlin na utai ko tanga baza ko baluka belombe baza ba Caleb basa na ba moyen te pona nini pirate kota na kati yango to moni to sepelisa bango to banda ko futa na fisika ba droit d'auteur ba bana soka na fisika ta moi quelque chose na basi na bango na suka sanza ba se retrouve po biso moko soki to zu salaire te na suka sanza to sala ka ba grève mais pona nini to ko pesa ba musicien salaire na bango to bengi droit d'auteur ba faciliter biso tâche biso population to lobi boy to kene ko mona SNL tokomona régie des eaux basalisa biso tokotia redevance ya Sokoda na facture soit ya SNL soit ya régie des eaux pour mutuno ça va futa montate ya moke mais tant tokosangisa et permettre ba musiciens ba na ko se retrouver merci beaucoup soki bolingi bozwa biso soit na kopesa muto ya Sokoda o tozana ye awa o ya soki paka na administration mais liboso ezali ngai moko bobengi nanu na 081 810 1880 wana bokozwa nga moko monsieur Frank Mvunzu Makumba nazali bongo défenseur ya ba droit culturel ozwi ngai soko olingi to kosala émission epai na yo na terrasse na yo pona commune wana ya bino soko ozali président ya ba tenancier ya chaque ya commune ou bien quelle commune obengi ngai na koya kosala émission epai na yo pona to sensibiliser batu oyo tozosala ozali vulgarisation pona ko permettre batu bafuta ba droit d'auteur to permettre ba mission balonga na soni bakomi ko vivre na pasi po biso tozofuta bango te tozopesa bango droit na bango te